combat na ye dit asa qui leader na bino ba combattant te ozo ko assumer makambo na la biso na le bonga na yebi o ezalaka asa leader à IDPS mais asa leader à ba combattant te. Comment ça tu sais que dit à leader ba combattant te parce que biro le bakeye asa leader nanga leader nanga tu sais que leader il y a parti politique na tu sais que dit à leader il y a ba combattant te qui va politicien congolais baza balokoso vraiment balokoso so ba balokoso te peuple na ko souffrir bon expliquer biso que lokoso ngo eza ki lokoso ba ke na 5 ba ke kuna na dialogue ba ke bazo wela ba poste étant tu sais que vivant na papa ngwanda il fallait ba sangala baza bomoko po ba lakisa biso bolingo ba papa na biso ba otikela biso ka haine ba otikela biso ka ki jalousie ba otikela biso ka mutema mabe. Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission spéciale politique. Karande Boebi, na émission Oyo Tolobelaka. Actualité, surtout actualité, Oyo de Kalakati, la République démocratique du Congo, comme vous le savez. Toi, l'actualité, il y a IDPS, Oyo va perdre. Président Nabango, Etienne Tshisekedi, Oazali, grand combattant résistant. Voilà les lots Bino. Mais c'est Dadi Mbane, il est Aza, combattant, résistant, de la même plateau, il y a spécial politique dans CongoFrance.com dans cette émission de Congo France, présentée par monsieur Didi Dipumba. Là, je m'en vais déjà à lui dire bonjour, monsieur Dadi. Bonjour, Didi, bonjour. Voilà. Ça va sinon? Ouais, ça va tranquille, hein? Tranquille. Okay. Ouais. Donc, une actualité, Mbalamo, comme monsieur Dadi Mbane, de Webi, qui est leader. Leader Nabino. Leader, il y a des combattants tout à Koufi. Déjà impression à yo, et Zanini, avant de enchaîner, la questionnaire, c'est très important, rester branché, pour que la question, la réponse, messieurs, dans des manières, vous la parole. Non, présenté mes condoléances à la famille Mobimba biologique, il y a papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et puis, nous présenter mes condoléances à la famille naïe politique, autobengi IDPS, parce que Alina qui IDPS naïe, kolekata mususu moi muke na famille naïe. Après ça qui vient na IDPS, et puis nous présenter mes condoléances à la famille naïe, autobengi ya Kasai, ya Kabeya Kamwanga. Parce que ceux qui n'ont le bongo parce que les athées qui sont dengue ya tribalisme parce que ngapé na zata na 50% ya KBA Kamwanga dont on a présenté mes condoléances côté wana. Alors moni biso ba bantu ceux qui mukolo boya kufi tokoki kozala na mawa mingi pété tokoza pe na esengo mingi té. Pourquoi? Parce que yé à vivre au moins à kufi na âge à 84 ans. Donc amoni bana nae amoni ba koko nae après amoni ba kokololo nae donc eza libonza monene nzamba pesiye na vie nae tamsu biso yo to yebi lobité tamsu mini yo zota danga nazo loba tamsu to komana ba âge wana te donc yé à 8 ans ya ko vivre makambo belé na vie nae donc eza qui parmi ba libonza nzamba pesi mais asa leader à IDPS mais asa leader à ba combattant. Comment ça, tu sais qu'elle dit à leader va combattant? Parce que Bino, tant que ça la combat na Bino, boloba toujours qui est IDPS, comment tu sais qu'elle dit il y a un exemplaire na Bino. Le biso combat na biso normalement bandi, ils ont combat moi bandi depuis 1921. Ok. Pas un fou kimbangu. Combat na biso bandi wana a pesa ki ba prophétie na e. Ils ont ba prophétie na ba ki bana moko boye ba obotama na ba roya e ba wuta libanda ba roya ko délivrer Congo. Bana na ba oloba ba langue beli. Bana na ba munde ba roya ko kangola Congo. Et wana biso na to botamite na ba 1921 et puis a pesa ki prophétie na e ya indépendance. A bundi na ba belge pona zo indépendance. Donc continuité na e wana. Et puis, Azalaki nous attend que politicien, premier politicien à l'indépendance, il y a peuple noir, il y a 3 Congo. Congo, Tobengi, Congo, Zaïre, Congo, Angola, na Congo, Tobengi, Brazzaville. Donc, Biloro, tout y a le baki, Ezo Kokisama. Tant que comme que Batu Bazu indépendance, tellement tous on a la source, c'était ba bois qui si combat nae, il y a un autre moment na que tout le monde a leader. Alors, biso temps na biso ya génération na biso combat ingeta, et ça tous ça cause source na biso et pas nae. Yende to landela makambu na ye. Alors ceux qui papa Tshisekedi atambola ki na kombo ya fumu kimbangu na komba na ye mobimba
durant vie nae peut-être on va te reconnaître que azam moko ya biso mais yé combat nezaki plutôt mingi master nae musengo catholique yango tozomona ke batikeli biso makamba ba 5 o ekosala eloko moko te ko aboutir pe na rien mais c'est dadi mbane naebi ke batu bazolanda biso mais les gens sont un peu déçus yoka ke IDPS ou comment dirais-je Tshisekedi il faisait pas partir de la lignée ou il fait pas partir de la lignée il y a Fumukimbangu parce que bah combattant ceux qui les lots mutaza combattant à ça la référence na chef de l'opposition aux armes mais c'est Tshisekedi mais biso d'abord tant que bandit combat en Angleterre pas combat bandit en Angleterre oh il y a les lots parce qu'il y avait déjà des combattants à IDPS au bando bunda contre régime à Mobutu ok tant régime à Mobutu qui Kabila yé bango basuka combat na bango na ndenge wana tant to yé na combat ya mwana toza ko benga Joseph Kabila Hippolyte Kanambe combat ne bandi en Angleterre to boyi musique beta to boyi kokotsa ba faux politiciens toza kutuna papa show kitundu na papa mususu ba beta makutu ne bandeli ezala na kati Angleterre kanga concert ya JB ya Kofi et puis na ba musicien mususu ya kina kati Angleterre wana nanu awa ba Zénith ezo beta na France non na ya malembe po to koma penda baby histoire wana déjà c'est parce que to koma ke na alliance parce que air wana ezaki te papa Tshisekedi mutako ba bana bo bando kanga ba concert bana bo banda ko beta ba politicien parce que ya za muta non violence combat na ya tikali ko bunda non violence même na suka ozomona les 19 batu ba isa chauffer ba bengana ba pesa carte rouge yena message na ya tikali ko loba non violence on est un message à Tshisekedi ndeni so mélanger yé na biso batalumbe lumbe na non violence lo ba ke yé azaki leader na biso au moins te ke wana comme des combats tous on reconnaître combat na yé il y a azaki leader na bino ba combattant te ozo ko assumer makambo na la biso na lo bonga na yebi o ezalara yo so moni même na kata 5 ba uto kotana ba o déclarer ba biloko d'abord yo moni ba sali déclaration que bana moko ba combattant ba zalaka ba boya ba bazonga Kinshasa il faut bazonga mais ba déclarer Moïse Katumbi faut zonga mais ça qui coûte na ba arrêter que biso soki Moïse azongi te to avancer te jusqu'à ce que moko Moïse Katumbi lo ba que non to privilégier Congo liboso bo avancer makamnanga bo tchana na pas makamne ba tiki na 5 les lotis Tshisekedi azate atiki libino nini héritage à Tshisekedi et tikali pas à Félix Tshisekedi un héritage nae a préparé moi nae ndenge to mona ki maréchal Mobutu a préparé ki zanga ndenge to mona ki Désiré Kabila a préparé ki moi nané adoptif to bengi Kanambe ndenge to mona ki papa Kamitato a préparé Olivier Kamitato ndenge to mona ki papa Kisombe a préparé Yves Kisombe ndenge to moni papa Mbemba a préparé Jean-Pierre Mbemba bon siko bano balanda papa ki Tshisekedi ba tondi na Kimbanse ke ba tondi na Masina na Njili na nini ba papa na bango bazana eloko te Koufi combien depuis bandi ko landa papa Tshisekedi héritage ni bango bazui non Tshisekedi atikeli bino loroté nga personnellement mutati langa héritage on landa ti lelo eza fumu gimbango papa Tshisekedi na héritage loroté héritage na ye eza pas ya Félix Tshisekedi apena ki non ba combattant bino nyo sauté ba combattant mingi ebele oyo même monsieur Dadimbane ba baota la biso ba rôle ba ke bosa ba ingrat parce que bon reconnaître Moutou a fait une idéologie donc Moutou a continué idéologie il y a Simon Kimbangu wana ça va le coup là tu sais qui dit au moins ce que reconnaître idéologie Moutou il faut autant railler au moins ça na Tshisekediste bato au moins bato ba tata mikolo ba olela bolingo congolais ngaki Tshisekedi za awate bato balingaki papa wana na ndenge ya kosakana te bami bengi ba Tshisekediste mais eza na ba kimbangologue do ba kimbangiste bato bazaka na idéologie ya kimbangu mais tout ce que l'on a tant na mukolo moko te ke na tant na discours moko papa Tshisekedi yo na ba vidéo no ko la ke azolo ba ke Congo yo eza ya kimbangu parce eloko biso to obunga source mutu abandaki eloko so mutu lelo totanga komba papa Kasavubu te to beta rara aya to koma musée robo mais premier président ezana Kasavubu to bosa na ye moka tant tozo kunda bato na biso bongo ozo reconnaître te yo pe ba kunda o bongo ngaso na lo ba référence na ba na référence place Kombe bandi ye na ye ko jouer munde ezaka na course au passé bâton et pas mutu mususu azui bateau akim non azui bateau soko gagner ou bien komi quelque part faut le baquer ah Didi mutu akima qui appelle ça un bâton oyo
mais so yo bien ngamura didinde na mais ozo que pas nani donc il atika dit jamais qu'honorer batu mususu dans son vivant. Il faut au la personne en cas mais c'est ce qui dit atika jamais qu'honorer continuer idée il atika jamais qu'honorer donc yango biso to se retrouver na kati na parce que à reconnaître même pas combat na biso et puis et combat na biso comment qui étouffé tant il y a en 2011 to supporter qui est à 100% combattant tout au yamba en Angleterre na mobilisation moko ba vidéo eza lelo à 100% to mobiliser batu pour na combat ya papa Tshisekedi akini kolongola Hippolyte Kanambe mais la dernière minute biso to se retrouver souté et comment qui okolo ba le contraire te ya makambo papa Tshisekedi même lelo tozolo batora ba boketu bazora ba problème sérieux sur asenga pardon te angaza na ba problème sérieux et ça okolo ba mabe ya Tshisekedi to okolo ba mabe ya papa Ngwanda te mais bango tende mutu batindara biso na balabala to bimana se hiver bango tende mutu bana un likuta na bango ke yanga na olonga na transport na futa neti na ye awa na France na futa transport et ils ont ya maboko na bango te et comment siko mutu bongo aroya koloba ke ye aza leader nanga leader nanga te leader il y a parti politique na ye Tshisekedi ya leader il y a combattant te vous nous suivez à travers cette émission spéciale politique sur www.congofrance.com les propos tenus dans cette émission n'engage que son auteur mais c'est Dadim Bane c'est un combattant aye koloba ba propos nae donc ça n'engage que lui donc to continuer toujours na ba questionnaire ba question na biso ezaki au botinda qui pour to poser monsieur Dadim mais c'est discours to kota na makamsu est très important par rapport à politique et RDC to moni Tshisekedi akei mais atika ki rythme moko ozaï kobeta un rythme à 5 ans. 5 ans, normalement, majorité, non opposition, il fallait bayokana quitter. 5 ans, bimisi, alinga bimisa, plan B naïe. Plan B en gros, l'absence de Tshisekedi. Est-ce que vous croyez fermement que 5 ans, où ils allaient association, il y a AB, il y a Sango, l'absence de Tshisekedi, est-ce que solution moko et qu'on maîtriser ou bien qu'on faire ressortir les sources bonheur dans la RDC ça m'a passé question moi d'abord dès le départ biso mamba 5 ans et ko aboutir nelo te aboutir nelo te au moins to comment un système moko royer belo bozoya mais au moins que soki na leki na bandu ebisa bandeko nanga ke au moins les 19 carton rouge ane pesa maté to za nango ke et aussi mbaté loko elekate ba musu ba traité mba moro de collabo de très aux contre Tshisekedi boye to eba ke marambo 5 ans et ko aboutir na rien ce que plan B au bango ba robimisa à partir ya Tshisekedi accueilli ya papa Tshisekedi accueilli les pauvres ezanine to ba na départ musala nini catholique asala na mabele ya Afrique na mabele ya Congo uta bakoko na biso catholique eza bato bazwaki batumbi mama Kimpa Vita na yebite so histoire ya mama Kimpa Vita eza catholique muto asala musala na rotumba mama Kimpa Vita catholique wana nga moko bango mutu batekaka biso be esclave bazo ba noir bazoki ndro tekama mission ya Vatican na kati ya mabele ya ba noir yango wana catholique wana ndem mutu bapanja royaume to bengi royaume Congo lelo koma Angola awa Congo Brazzaville awa Congo Zaïre eza catholique mission euta na Vatican ba nini wana nyonso mission catholique eza ya kolalisa biso peuple noir so tongi to telema catholique il faut ya atia biso le rôle alalisa le rôle la biso atia biso le roi na se alors to banda ko le na plateau no comme so tunanga marambu ya pauvre na biso papa Tshisekedi na biso papa Tshisekedi aza allié ya ba catholique. Donc tant qu'il y a des alliés catholiques va même biso rien mais naza étonné nzambe ala la raté les gens nazo tana ba image na rata Congo liboso ya ndako ya papa Tshisekedi na limité ba membre ya IDPS ba adepte ya papa Tshisekedi bazolo ba ketoko tumba ba église catholique ngai kutu te wana ba na Congo ba yebi sikoyo misala donc nzambe asangisi bango nyonso esika moko na catholique na ba oyo to benga soi-disant ba opposant naba o baza soki na sima ya Hippolyte Kanambe bango tout basangisi bango eboke moko ba reverser bango pa ba congolais
Si vous avez biso to loba qui on va vendre le ba ote tam sous le roi to lingala papa qui mbambo na si ça penda est important Didi. Lelo liboso na limete na ngongo sango so aleki na suta ne tam so oza lumbe mba osaranate ba sango ba chekimia les 19 fois ninga ko ina na RDC sango zu stratégie pour doser un peu makambo ninga o le kama. Mais ce que après kimia na ce que lo ni neye na pré kimia na ngongo lelo ba bazolela ba olele rio na ba obakei ba bosa kutu ke papa koma yi mukolo koma na 84 ans. Mais bah comment le bagage battu là qui est poison, bah sangwana bah qui va doser makambu pour na bouiller parce que plan B na bango bah là qui nango yango siko ninge banda absence ya Tshisekedi siko totala siko yo et alors bah longo bino parapluie na katambula bo bunda ndeni so biso aussi to mizola déjà position et alors on a jido bien na libanda avant ba banda relaxation ba première prise ba relaxation ndeni na okoya na mabele ba relaxation ka atendenga au bet adversaire ndeni okoya biso aussi to yeba ndenga okoya na mabele. Tout le monde na Congo depuis 2006. Si les autres zaboto aussi tu es bien nini ya obundane ennemi na biso o bazali tout i rwandais o bazar o boma na mboka souffrance ya na mboka aneza o saranate hein. Tout le monde a lelo ba Félix Tshisekedi ba matara ba avion ba matara ba jet privé mais bat bazo souffrir na Kivu même na Katanga même na Kasai na Bandundu ba bazo souffrir na Kimpese na Ngongo ba bazo kufa. Bato ba adepte ya Bududian Congo bazo bunda na police kuna mutao lobela ngote mais ba o bazo kufa na baza peka ba congolais ba mériter ite bala mukana tongo ba kufa. OK mais c'est Dadi Mandé to ebiké tozo courir derrière le temps. Ma question monsieur et c'est belé surtout question oyo to tonio to bona ki monsieur ne mona semi voilà à Joaki Audace. Il y a la point de presse naé surtout il y a Kolobela sur la réalité aux les caractères démocratiques du Congo oebi bien message n'a pas ça qui par rapport il y a chef de l'État ou à sa président de la République démocratique du Congo M. Joseph Kabila donc Athéna qui va proposer que non que Joseph Kabila à Rwandais comme on a Joseph Kabila comme on a au Atanga Kiwana yo point de vue voilà point de vue ça ni par rapport il y a parole au Nemonansemi na Bakongo où il y a passé qui message wana message more fort et c'est le robiso le baratongo midi pourquoi et yemoko mon ancien depuis qu'elle a passé ba boma ba dept naé ba boma au moins une affaire de ba 3000 4000 badepsi na na nini na ba Congo na ba 2006 et le recoute bomisa Floribert Chebe ya passé yende mutaki na dossier wana ya massacre ça ma ki ya badepsi ya Bududian Congo donc ayebi histoire wana bien mais par contre au moins ba parents na biso ba mbuta na biso ba kolo na biso ba induire biso na ba réaction le to tonda na ba poto to souffrir pour ba papa na ba yebi ba vérité belé ba OK na ça ba mabele vous comprenez ayeba ki makambo ya Hippolyte Kanambe na depuis Kamé et vous te lekate année passée lobi que hier vous la vice-président Kabila Rosato pesa Kabila 3 ans Kanambe yé mon ancien mi azala vice-président mais sikoyo ba le kasoki na ba dialogue et tout hier vous la vice-président bamba ki mabanga na fief na ekuna na ba Congo mais le roi zongi amoni ke ba biloko nyo surtout ba yokana ki mutu wana ko yoka neti aza ange de la mort auto bengi Hippolyte Kanambe abomata la te le loton amoni yango ayeko zongi la ba parole biso bankesa to lobaka déjà que mutu wana photo bengana ye photo bengana ba Ruberwa photo bengana ba Rwandais nyo surtout au bazali sur place photo bengana ba o bazana chef de police comme on écoute Bisengimana faut bengana bango nyo comme ça biso ba congolais to tikala to solola entre biso en famille mais ba vient na biso ce qui est commis maramba ba poste ba mona roi biso to yaka wana to zaka susu utilité mais nangongo a lobby message yana pona azwa support moko boye quelconque pour yebi ke batumoro baza quelque part batikala na message wana ba chantarate ba biso to bete nango to des années Hippolyte Kanambe dégage na mabela ba koko na biso donc celui aye ko rejoindre biso aye ko zongela su komba wana to yambaye toujours aza papa na biso mais to mona ki atindaki collaborateur nae collaborateur na ende a trahir ye yango wana sili ki ceux qui collaborateur na wana trahir ça qui était ceux qui Joseph Kabila au président de la République a récupéré qui a coopéré qui na collaborateur ya ne mon intimité mais la parole surtout na bimisaki na ba Congo kelingo salimate rejoindre na makamna lobi ki ayebini makambo depuis kala mais ça juste ka mutema mabe na mutema makasi na lokoso batata na biso bazana ngo
yango wana ta mususu akosede na babilo moko boye oyo yebi ke nzela eza boye maninga kosa batu na nzela boye mais heureusement balobi il y a que des imbéciles qui ne changent pas ce qui a changé azongeli malobo ayebi ke eza na nzela malamu aza welcome Congo eza biso nyonso ba politiciens congolais baza balokoso vraiment balokoso so bangi balokoso te peuple na ko souffrir bongo ta expliquer biso ke lokoso ngo eza ki lokoso ba ke na 5 ba ke kuna na dialogue ba ke bazo wela ba poste o soki poste boete biso eloko moko te o le problème eza nanu ke bo bengana nanu Kabila bo longwa nanu ye na poste wana so bo longoli ye na poste wana bo wele eloko nyonso bolungi mais bino bolobino yo tikala nanu biso pesa biso ba poste boy mais azofanda na illégal Joseph Kabila mandat n'est là depuis 19 décembre 2016 aza sans mandat na kata mabele ba koko na biso aza pe étranger na mabele a gagné pe ata élection monté na 2006 comme na 2011 na 2011 Tshisekedi a gagné na ndenge kutwa mukete mais biso za rara batmo baza na simana o ba mona na raté bazo temporiser biso mais ba fa la gaffe bazo sepela biso ba omela ba champagne papa Tshisekedi akei boye mais ba yebara ke liwa papa Tshisekedi ane ko mema bato belé Mwando Simba uti okende papa Tshisekedi akei baza batu batikala ki lokwa ba mikono tikala lokwa ba papa kizenga na ba kengo wa dondo ba mutu batikala lokwa ba doyen na kata politique wana mais muto pena zaki en tête lokwa papa Tshisekedi azalite omona kala mingi te nanya ko contrôler bana na nyonso bazala na ba kanda na ba na kata mutema total a lobby wait and see. OK. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Bolandi biso vraiment. Nabukebi, émission Oyo et Mbaka, presque tout le monde. Donc, aux Amutu, il y a IDPS, aux Amutu, il y a Joseph Kabila, aux Amutu, il y a Mbemba, aux Amutu, il y a Moutounio surtout. On nous passe un message par rapport. Il y a émission Oyo spéciale politique Oye. La porte sera grandement ouverte. Monsieur Dani Mbane, tout comme presque à la fin, tout le monde qui vient Babengaka Honoré Ngwanda. Niveau Bane Kotake, Tshisekedi. Tongo midi pourquoi? Mais mission nae total en toujours na combat Tshisekedi. Parce que awa Tshisekedi akei abanasco kubana kotake nani lokola la tenue question là parce que il est pas un combattant nature. Et l'autre le bien va papa na biso ni ba otike la biso. Tandis que tant Tshisekedi est vivant na papa Ngwanda il fallait ba sangala baza bomoko po ba la biso bolingo ba papa na biso ba otike la biso ka haine ba otike la biso ka ki jalousie ba otike la biso ka mutema mabe o ba tike la biso buta mobutu yango lelo biso ba jeune to souffrir belé. Mais héritage ça me comme ya malamu batike la ngo bana na bango mais comment yo un papa ko le na télévision au finira papa mususu na niveau bongo donc le na télévision on a afina ataku Tshisekedi ta finira ta musu batu musu ba bololé mais na mona papa Tshisekedi dans son vivant ba finga na ba ndenge nyonso na mona ta mo monter papa na zo répondre batu to finga ba congolais ba bololé donc côté wana mutu tu azaka na mabe na malamu na ye mais côté wana na mona mais côté wana na mona papa na biso Honoré Ngwanda Nzambo ko atumba o ami bengaka général de Gaulle côté na mona reka bien teke ce que le sepeliciété aya pena di tikotak donc ya pena ke alobi na ba bololé o ya bano yambo biso to yakina mobutu ezara boete côté na digérer ngo bien te parce héritage ni otike la bana héritage ni otike la ba jeune o bazana pareko que ce qui mutu aza na opinion na ote il faut le ko finga e bololé no côté wana ezo bien te biso to ande na posa bolinga ko misala ba ngone bobenga ba ba vrai combattante vrai combattant biso ba jeune auto kitarati na se so tali batu ba kufi de 2006 ti le na 2017 on a eza ba jeune na mona na background na biso ba photos au défilé ya Gabi na kufa na 19 ans akufa na makambo kaka ba trouble zo le na janvier le 19 janvier 2015 akufa na ba balle perdu ba kufa basé belé to na ba kombo belé to temps ba Cédric bakufa na makambo ya 2011 ya makambo ya Tshisekedi ya élection quand ba jeune nde bakufara
ba papa wana bango ta balingo na bango za normal ya ken hôpital ya kufi normal mais oh bana na bango bazwa ki balle ça n'existe pas mais bana na bango bazwa ra nini poste ya munene papa préparaki atikelié mais bano ya bangamba musana bango bakufaka makila na bango sopanaka ekendaka pe ofele bosko bato nyonso tu bakufa pona IDPS héritage nini to monaki Mandela avant kufa azwa ki bukonzi atikela ngo lelo ba sud africain na ndimite le mundela rose sous pouvoir na sud afrique mais biso ndo benga Tshisekedi Mandela du Congo parce que héritage ni Mandela na biso ya Congo atikeli biso atikeli biso na trouble na cinco na basango o non violence na bango kalami non violence atikeli biso non violence sagesse voilà non violence bato bakufaka na bango bibembe balela yango na siège ya IDPS wango wana nde non violence mais sikoyo obi soko okufela nanu te pas sur maman Martha amona lelo pas sur Félix Tshisekedi amona lelo ata biso tu toloba troza na pas sur anate parce que kufela ndo yeba pas siko bato bande kolela bato na bango bazokufa na ba marche ya IDPS na ba marche po babenga na Kabila lelo ba okabola pas sur ana Félix Tshisekedi akabolango maman Martha akabolango et famille biologique mon baba akabolango mutuma otalinga kaleka na pas sur ana eza trop douloureux kokufela mututa mususu abimaki na balle perdue juste ka pona bobe bolingwa Congo to linga na biso nyonso to tonga Congo malobo na lobiso ke sepelisi yote na ndako place ozali le kana kolimbisanga eza opinion nanga salutation bato ba bio na saluer salutation na mes amis na collective de l'élite africaine oui c'est kangami na maréchal Nekongo donc oui kangami na bafumu ya nzila donc oui kangami na ba yaimpi bafumu ya yimpi donc ba salutation na ngo za mingi pe na babundeli nyonso ya Congo babundaka na ingeta o babundaka Kabila dégage o bachaka kimbangu liboso na bango o bachaka fumwalongo biangenda kutima liboso na bango o bayebi puissance ya bokoko o bachaka kimpa vita liboso na bango o bayebi ke mboka ne kokangola mana bamindele te na pouvoir ya occidentaux te na pouvoir ya ba franc-maçon te na ba pouvoir ya ba maïkari te mais na pouvoir ya bokoko batikela biso nzamba mpungu tulendo aka Congo tokosukola mboka na kombo nza komba ingeta bayaya ingeta bambuta. Merci beaucoup monsieur Dadi Mbande le coup toyamba kiyo toana isengo vraiment ndenge olega ki na kati émission oyo spéciale politique sur www.congofrance.com. Voilà, là je remercie Moïse Bâton Rouge les sauveurs Wazaki Nassima caméra, je remercie tout le monde. Case, merci beaucoup pour l'assistance Nayo, Nabatne Sotoyo, Baza tout autour. Merci beaucoup aussi à Chimuchimanga, Yepé, et ça très important. Et puis, restez toujours branchés na congofrance.com. Vous ne serez jamais déçus. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.